Voilà, merci Nabino so bonjour di bakuya kolanda biso sur lelo bonzambe za l'émission awa tobanga ngo 100% Jésus-Christ. Bobiso Jésus-Christ akita. Alors nena bandolo barade ya boye masumu nanga nyoso nzamba bosani yango donc akiti awa Saint-Esprit arongo orienter pour émission ezala kitoko pe édifier batu ebele. Nali bongo na isengo ya koyamba l'homme de Dieu prophète bazo bima kaka na basilité bazo bima kaka bazo bima pe baka ebele nali na isengo yamba prophète Shadrach Baya oyo azali responsable ya mission évangélique internationale donc yemusa na yeko bongo la batu mitema ko bongo la batu mitema ko changer batu balonga na ba vie ya kusala masumu ya kolana nzambe esprit ya bombe. Il faut payer ici là. La bombe est bien pour la santé. L'homme de Dieu mbote. Mbote mon bien-aimé. Bonne santé. Nangolo Nzambe ça va. Ça va vraiment en forme. Très bien. Très bien, mais bah confession religieuse to pesa gwino confiance ana mboka bopona molonga no akokumbela seni bokokite. Na yango nakoyanola boye. Mboka etambusa makate na nzela itonga ezana mokonzi moko aza établi. Alors j'aimerais que totanga na nous passage moko ya makomi. Oui. Daniel 6:21. Oui. Daniel chapitre 6 le verset 21. Makomi elobi na biso boye. Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Awa tozomona situation moko Daniel azalaki na ngona pasi azalaki na kati ya libulu ya bankosi. Oui. Mokonzi azo ya kobenga Daniel. Daniel azo koyanola yete vie éternellement. Ili koloba nini? Basali ya Nzambe nyoso même na tango ya kala bazali ko poussa na pembeni ya bakonzi na conseil. Bazalaki ko imposer système na bangote. Bazalaki ko mema conseil auprès ya bakonzi parce que muto aza établi eza église té mais eza bakonzi. Oui. Alors rôle ya église eza ko apporter conseil et non ko changer système ya mboka. OK. C'est ce que nakoki ko yana lokola par rapport ya mutuna na yo. Donc ce que na comprendre bien basali ya Nzambe oyo bakoki ko trouver solution té bazali bato ba nego na conseil mais ba nego na système ya ko imposer et pas ba serviteur pas autorité ya l'état na peso ya no ya mibale boye ezape na likambo ya boyokani. Oui. Entre basali ya Nzambe ko bosa na teke basali wana nyoso ya Nzambe baza batu. OK. Entre bango esengi boyokani ide ezala moko après ko poussa na pene ya bakonzi oyo bazo kamba mboka. Donc na mokuse lisusu na koloba ete boyokani et après boyokani ko kende ko proposer maintenant. OK. Ko kende ko imposer te mais ko proposer parce que tant bino basala nzambe bosangani bozo ko koyokana te bozo soki 8 soki 10 bo koyokana te mais boni bo gérer ba fidèle mais moi mutune zaiki wana to ko vanda wana te parce que si je na biso zali wana te awa to zali ko bla nini muto ko sala pour aya makolo Yesu na yango na koloba ete ezana effort moko te biso toki ko fournir pona ko yamba nkolo Yesu. Oui. Lokola émission eza bonzambe na ko sepela mingi makomi nde loba na place na biso bato. Oui. Alors tozo tanga Ephésiens chapitre 2 le verset 8. Ephésiens 2:8. Oui, Ephésiens chapitre 2 le verset 8. Oui. Bible lobi na biso boy. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, ezana makasi na biso. Tozobika na ngolu. Ok, ngolu nde Yesu. OK. Ezana eloko te biso tokoki ko sala soit ko futa pour ememela biso lobiko. Eza Nzambe azoya na nzela ya mwana na Yesu ko bikisa biso. OK. Ko longola biso na mikumba o biso tozali nango. Donc ils ont makasi na biso te donc ceux qui peut comprendre est-ce que ko expliquer biso nini ça l'a été au comment c'est la Nzambe au banana ndeno baneka mbala moko botama na famille chrétienne to aux agna nos brigands après ko bon la motema.
nakoloba ete eza ngolu ya nzambe ekutani nanga. Ekutani na ndenge nini? OK. Déjà naza mwana wa bimina libota ya ba Kristo. Papa aza pasteur et ngai nakutani naza mosala nzambe te parce que papa na ngai aza mosala nzambe, mais nzambe asali nga ngolu na yambi appel na ye à l'âge de 13 ans. OK. Maintenant, tant on a yambi appel on a évolué, mais et se manifesta kiti na ngonga wana. Et c'est là qui ngonga na yango ekoka pour se lancer na makambo ya nzambe. Alors, na parcours na ngai bien que mutu il y a aussi d'imperfection au eleka. Mais tant on appel ya nzambe yeko se manifester, alors na koti maintenant na likambo wana na koti bikote la te, mais au travers bateau nzambe atia liboso na biso po basunga ngai na nzela wana. Donc na mukuse na kokelo bakengolo ekutani na nga Yesu wana aye ko benga ngai na ndimi kokota pe na evre na yango naza oyo toza sikoyo. Abien que na nzela ya yemuka bimeli oboye Shadrach ngai nzambe kuma kosela ngai phénomène wana esalma inde. OK, merci beaucoup. Na recevoir qui vision moko. Oui. Maintenant nazo ko relater un peu histoire wana pona o sosola malamu. Ba ndeko bazali ko na ba sosle puis échanger pe ba vendre échanger biso. Ba ko koyeba moi histoire moké. Oui. Nazali ko servir nzambe na etonga nazali ko kombola ko beta mbonda. À un moment ba situation mingi comme aka na famille na décider ki na kosambela lisute. OK. Tango na zui mokano wana à ce moment là na période wana nde na eko zwa vision moko na mona mutu azo yebsanga serre-moi. Alors le corps na zwa ki vision wana na comprena ki yangote na ke auprès maintenant ya bato yo baleka liboso na biso na nzela ya makambo nzambe. Na tuni bango eliko la kisanini. Alors bi oza appel ya nzambe nzambe azo benga yo pona service na ye. Alors zala maintenant ma collaboration nzambe ba former yo jusqu'à ce que nzambe a décider au bimana champ. Donc c'était un peu ça. Donc c'était ça pour na musko ndozi makasi okumpe ko sela nzambe okumpe ko tambola. Exactement. Molenge ba serviteur bazali. Mais depuis okuma ko sela nzambe ce que yebisa biso ba miracle nini o nzambe déjà asela o yomoko de yomoso vandi boy et comme ça kayo pe et ko pousser o yebisa batu mususu pe bala manzela wana. Merci mingi. Miracle ya liboso o nzamba sana vinanga eza d'abord kolongolanga na vie ya masumu. Eza miracle munene. Kolongolanga na poto na zalaki pe ko pesanga identité na ye. Nde yango eza miracle munene. Miracle mususu ko zala me ya liboso ya munene yango wana oyo ko diffier bana na nzambe bazolanda biso na ngonga oyo ete nzambe abongoni sa vie na ngai. A part wana na parcours na ngana nzambe talisanga ebele parce que na traverser ba moment mingi difficile à portanga loboko na ye eza ba miracle minene yango eza parmi ba témoignage pona nga koloba yango pe na miso ya bato. Mais souvent tout le monde a mutu soki azali kosela nzambe omona mutu asambela makasi mais akuta na ba belé bato tozomona basela nzambe te ba vini bango ils ont progressé nous ça là et ça a beau tant que prophète de Dieu on peut un peu de lumière sur ça. OK, merci mingi. Na vie ya mutu nyonso oyo nzamba benga na mulongo soki nazoloba mulongo c'est-à-dire ministère ezana biloko mibale nanu ya minene tambolaka na vie ya bato wana. Tango nzamba azopona yo outi quelque part oza pe na nzela oyo ozobanda na ye c'est-à-dire ezana forme yepe fu apesa yo déjà na koloba nanu te ke soki mutu azosala nzambe na bosolo azoniokama non na wana naza pour yo te na koloba boye mutu nyonso nzambe abengi alekisaka ye na oyo tobengi brisma okoko salela nzambe te na bizaleli wana nyonso ozalaki nango kala na bato mosusu ekoko se manifester na côté peut-être finance nzambe azana façon ebele azo former yo. Par exemple mutu moko azo kokota na makambo nzambe maza kipide alors nzambe alinga tailler comportement wana akoko lekisa na période moko ya vache maigre c'est-à-dire ya moi sécheresse alinga travailler quelque chose na bomo ya mutu ya bengi na kati na yango
okomona ete batu oyo baza en dehors ya makambo wana bazoko interpréter selon compréhension na bango. Mais soki totangi na makomi tomona ke même na tango akala baye nyonso nzambe abenga alekisa bango na nzela wana ya mibale eza oyo tobengi épreuve ezali ba test ya fidélité. Na lingi totanga passage moko ya Bible toza na Psaume 37 verset 25. Psaume 37 25. 37 25. Excuse. Psaume 37 25. Psaume 37 25. Bible lobi boye. Oza David Mutazoloba, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendier son pain. Tant David a koloba makambo oyo, c'est-à-dire a salaki expérience na ye na Nzambe. Amonete Nzambe atika kaba oya yete. Quel que soit place oyo yazolio, quel que soit épreuve, soit brisement, il y a un moment oyo Nzambe tambola kana batu na ye. Déjà na ko peso so ya no musu c'est ça que quand on parle de la bénédiction, ezana no ndako na mutukate. Bénédiction c'est d'abord spirituel. Parce que c'est le spirituel qui influence le physique. Donc et bandi nanu, ceux qui montent spirituellement béni, tôt ou tard sur le plan physique, bénédiction n'a se matérialiser. Parce que sur le plan spirituel, aza déjà ya kopambolama. Yango na nzoto comme conséquence à cause ndako mutuka. Mais elin ko lobate que ceux qui mutazangi mutuka, soit ndako nde apambolamite parce que bonne santé les appeli pamboli. De yango ya ngai. Bon, oyebi ke uti ko lobelo moya mutuya tout le monde a bato be na ba église na ville Kinshasa ba ko sela ba plein. Yaka pa na ngo zo libala, yaka pa na ngo zo mosala, yaka pa na ngai. Donc balbana comme Nzambe te ba, yaka pa na nga okozwa mbongo. Yaka pa na nga okozwa mosala. Mais nan ndenge yo lobi bo monte ke bozo tamba ne monte na ba l'homme de Dieu mususu. Ok, na lingi na éclaircir bana na Nzambe boye. Ce qui doit avoir pour triompher penser en Nzambe au travers écriture. Alors, na Exode 3 to komona ete Nzambe azobenga Moïse. Nzambe azo se révéler na Moïse, azo loba ke nga nazali Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob. Et lingo loba ete biso esengi Nzambe avante biso auprès ya bato. Biso tokokomi kumisa te, oyo biso tozana ngo euti pa na biso te to yambi yango na ngolu. Alors oto yambi na ngolu futo pesa yango pe ya ofele. Wana na lingo loba nini? Publicité ya Yesu eza ye moko mutu fa la publicité na yo mosali na ye au travers bato. Biso tokoki koloba te ke yaka epa na ngai. Or ngai naza moumbu ya Nzambe. Naza na service ya tata. Alors ngai nazo apporter lumière na batu na kolobela mingi Yesu kenga. Même miracle koleka na nzela na ngai eza ngai te, donc naza instrument Nzambe wana lekinde kati na nga po ete abikisa mokili. Nde yango na koko ya nula yo na mukuse. Mission évangélique internationale, idée na yo ezali 25 na Kisasa to 25 na mboka nini? Déjà tango ozolo ba international ngai personnellement na zovanda na naza congolais mais na zovanda na mikili ya libanda. Oui. Alors mission lokola eza ya Nzambe ko tambola partout mais kolanda mutuna na yingo lo ba te lingo yeba siège ko zala wapi. Voilà. Alors na ko ba te siège ko zala place oyo nga naza mais awa na Congo tant que mwana ya Congo eza musala ya Nzambe ba bisika nyonso ba base e ko banda ko zala pour na service ya Nzambe parce que mission eza ya côté ya mokili mobimba lokole lo bami na mokanda ya Marc 16 totoke na 15 17 tikuna na se. Alors bi allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Alors bi na bisote que sala kaka na ba Congo, le fait de toutes les nations. Disciples non ba fidèle parce que tout le monde le l'homme de Dieu ba fidèle na ngai. OK. Wana pe na so ya na lisusu ba disciple na sala ba disciple ba fidèle ba kobima. OK. Yango il faut ministre na noazala et après fidèle sima. Okay. Donc ministre yé mutazo vandi sa ba fidèle. Ceux qui ministre azate fidèle pa ozalate. Nani maintenant côté ya fidèle. Donc eza na mukuse bongo mission eza pona mokili mobimba. Maintenant place nazo vanda normalement place nde aziko ko vanda. Donc c'est ça. Mais siko mutu oyo nanu
ayebi nzambe te ayebi bete po to tali na tom na biso ezali nini moto akoki kosala po abika na nani oyo ya na biso ezali grâce so moto oyo ayebi nzambe te akende pe église te akwara pe na nzambe te vini atambola nika bongo bongo so moto wana akozwa grâce wana ndenge nini. OK, na mutuna na yo nakolobelo boye biso lokola basali na nzambe tango nzambe azobenga biso pona service na ye alors to priaka nanu te pona biso moko to samelaka pona batu ya catégorie nyonso na prière na biso to sala pona batu ba bongwana ba yeba maloba nzambe batika mabe ba ya ipana nzambe ponte ba hérité bokonzi na nzambe to priaka pe pona batu oyo utikoloba wana oyo ba yebi nzambe te oyo akendana no tonga moko te nzambe asala yengolu c'est-à-dire tango mutu wana akotana no esika moko te yebi ba betele lisolo ya Yesu te ye mutu wana zo bateke quelque part azana ba intercesseur bien que ba yebi était sur le plan physique ba monana te mais ça ba intercesseur ba priaka pe pona ye donc mutu wana so kutana faveur ya nzambe peut-être ozala pe pona yete peut-être ko kozwa ngolu moko ute pa ya bato pe bafuka makoloba pe pona bango alors na mukuse nde na yipse ke lo biko eza ngolu eza nzambe azo ko sala yongolu donc eza na sens wana. OK, voilà. Mais to komona na moni mama Benedite moke a soufflé ngaya wa bina tuna mutuna na Angola ba pasteur ba koma rondri ba chef ya ba famille ya batu mususu. Qu'est-ce qui fait que ba pasteur ba koma balisa bandimi na kati église na bango ali po mbongo pe o fallait na ta ya famille mais yi azui ali yango. Qu'est-ce qui fait que bino ba pasteur boza na kati Angola bo sara bongo? OK, na ko yanola yo boye papa na ngai était loin se souffra qu'en exception, c'est-à-dire bakoki ko généraliser basali nyonso ya nzambe te o bazana Angola ke bazana marche wana mais lokola mutu moko soit mi balé bakoko kende na modèle ya makambo wana comme bazana identité ya basali ya nzambe bakolakisa basali ya nzambe nyonso. C'est vrai que mosala nzambe azana autonomie penzate likolo na mabota ya ko imposer mission nzamba pesi biso yango wana te soki na ko yanola na ko pesa nde conseil na basali wana nyoso nzambe ba ko landa biso na ngonga oyo ete mission nzamba pesi biso eza ya ko balisa batute mais eza ya ko mema bango na kati ya bokonzi na nzambe eza ya ko mema bango na kati ya arche. Cela veut dire ko lakisa bango nzela ya bosolo mosala nzambe a ce qui concerne libala a pesa kande conseil a imposa que sœur X abala frère Y wana eza rôle na biso te basala nzambe mais soki eza na basala nzambe ba ko sala yango na bolingo nzambe batika yango po eza malamu mingi te nzambe ye moko a conduire batu na ye mais au moto temps ba ko sa bon eza ko confusion to yebate est-ce que ezali idée ya prophète Shadrach to ezali ya pasteur mususu azali ko temps bon parce que biso to considère bino bali ba serviteur de Dieu mais est-ce que différence bon pour na nini boke c'est bon pour na nini alors fuko yeba ete elo musuna ko lobalelo ezali batu mingi basoto proclamer basali nzambe oui ko sala nanu nzambe fu ezala appel oyo ko ute pa ya nzambe yo moko ko mikotisa te nzambe fo benga yo or muto nzambe abenga atambola na ko banga nzambe en fonction ya oyo yakutana ngo quand je dis ya oyo yakutana ngo c'est-à-dire rencontre na ina nzambe parce que tango nzambe benga mutu nyoso ezana ba instruction apesa kaye ezana message mutu wana ko banda ko te vie na ye mobimba oyo nzambe akopesa ye alors ezana batulelo ba misala basali ya nzambe sans que nzambe benga bango yango zo mona pe ba dégâts eza ebele ba dégâts ezali ebele mais na tango oyo ya ba Android tout le monde ba biema échanger ba comme ko tambola mabe est-ce que ozo croire vraiment que mutupo abika na nzela ya Jésus Christ c'est facile na ba biema o na ba makambo tout le monde na ba réseaux sociaux Nangoloba oui parce que so totali lelo lobi tango ya Android habillement mais so zongi na époque ya Noé masumu pe zalaki peut-être ko leka ba partie mususu ya mokili ya lelo mais qu'est-ce que nzambe a prévoyé ki atinaki mosali na ye Noé aloba na bato mbula alobela bato c'est-à-dire pasi oyo koya
soki babongoli motema te oyo ekoki kokomela bango. Mosala na ye alobaki pendant un long moment, alobi ntango molai koavertir bato. Na ntango oyo biso toza ezala lisumu ou pas, bato bakondima facilement parce que banoe bazali encore. Donc yango wana nde yano nanga. Sur méthodologie nini oyo mission évangélique internationale eko pesa par rapport à la réalité où tu as comme on a mukili, tu as mon pasteur ba comme ko balisa ndenge uti ko loba kizani ba pasteur musu basala gango bino na mission évangélique internationale busara monte mais lo lengeni ni siko ya ko matisa niveau ya ba fidèle to ba disciple no ba ko mo ba comprendre que o azali musala nzambe ya mabe pas azali musala nzambe ya malamu to ba to distinguer ba mon ndenge ni. OK. Biso en partant na mutuna na yo par rapport à la mission na biso, c'est d'abord l'enseignement. Ceux qui sont très bien formés, ils ont la facilité à détecter. Même pour les dons spirituels se manifester quand tu es sengina nous mutazala a vandisama na mateya. Ceux qui sont yebi ma commis parce que Bible les autres banabiso na Osée 4:6 mon peuple périt faute de connaissance. Quand on parle de la connaissance, c'est qu'on parle de Jésus. Sauf que dans Jean 8:32 lobby, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or cette vérité là, c'est Jésus. Okoki ko yeba mutu yo zolanda, soko yebi Yesu te, oko yeba pete ko détruire Satan. Et sengi oyeba Yesu, après Yesu ko pesa lumière sur Satan. Alors sengi bana na nzambe lelo, mission na biso ya ko vandisa enseignement, prière et amour. Parce que na nyos o toko sala futo za na bolingo lokola biso toza ba exemple ya Yesu biso toza ba représentant na ye awa na mokili esengi batu pe ba mona kati na biso bolingo lokola Yesu akina bolingo pe na batu nyoso. OK, to ki yo prophète Shadrach mais to ko tuna mutu na pe parce que vous allez prophète message nini o nzambe azo bla pour la nation to pour la mission na yo o ko sala na 2022. Tant que prophète, on peut copier ce message à le personne qui s'amène aux allées sengo. Bisna archive na biso to relais ngo to le baite non un prophète Shadrach a celle ravement parce que tel comme le bag na 2021 na 2022 ko kisami nini o nzamba la giso na 2022 et ko ça dans les 3 premiers mois il y a 2022. OK, merci mingi papa nanga na bandiete na dimension prophétique ezala makambu oyo nzambe akolobela ngai na lobi yango awate mais nazo sambela nanu pona yango il faut qu'il y ait une confirmation. C'est pour ça que mona mingi lelo bazobi ma bapesi ba message et ba message wana ezoko lata bango. Alors biso toza jar ya bato wana te bazolinga ba se faire voir au travers des messages parce que nyose ko salema parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie nzambe pe nangolu na ye totambola na makambo wana. Alors à ce qui concerne la nation ils ont un message moko na kopesa pe conseil bande komingi il faut plus de sagesse. Ils ont un message nzambe alobeli ngai na keko consulter lisusu nzambe wana pona zo plus ba confirmation parce que message museko ko ya mais ils ont plus beaucoup de signification et sengi ozala sous la présence ya nzambe à éclaircir yo message wana avant de le transmettre. Alors Yami balé le mission eza nini pour na 2022 na 2022 biso toza na mission ya kotambola pe côté ya maloba nzambe par rapport ya message nzamba pesa ngai ya repentance ko yebisa na bande ko basi mibali bilenge babongwana baya epai ya Yesu. Pour na kosukisa message nini ozopesa na ba fidèle to ba disciple ya mission évangélique internationale pour na 2022 olingi 2022 ezela nini pour na bango ba fidèle oyo encadraka. Alors nazo kumisana nzambe pour na bango biso toza pour na ko apporter lumière na kati na bandeko basi mibali papa ba mama pour na 2022 da nzambe atambola na biso elongo na bango parce que tokoki kosala musala te sans bango. Alors ensemble nzambe a fortifié biso apesa makasi na nyonso tokosala pona ye. Et je pense que on a koloba yango wana pona 2022 na bandeko oyo bazwami kolanda biso soit ya mission évangélique ya encouragement ya kokangama na nzambe kotalela plus nzambe ko kondimela mingi nzambe ke batu kozwa batu nanu ba référence te mais Yesu ko se confier mingi na batu te mais na Yesu. Donc cause la message na ko pesa
pour bande konyo so ba ko landa biso. Oui, sur numéro de téléphone ezali ko pesa bato balandi biso ba ko pe ko mutu pa ko za na problème ko benga yo prophète abenga o sambela pona ye et puis opesi adresse place ni mutu ko zo so qui a besoin na. OK, ceux qui sont en contact, j'aimerais ko pesa contact nangai o to selaka ya bureau ezali +1 641 954 74 15. Na bandeli +1 641 954 74 15. Donc on a déjà contact ba ko contacter biso tango nyoso ba ko za biso. Donc mission évangélique internationale, les gens on a page Facebook, les gens na chaîne YouTube Théo mutaro puis ko se connecter à la bénéfice qui est prédication à distance. Peut-être mutaro za na makasité ko koma ici o yo kozala. To ici ka siège kozala mais au moins à travers technologie, mutaro ko na distance, chaîne YouTube, page Facebook na nous ça mité. To ça nous a inspiré. Non, koloba ete nzambe inspiré te la wanaza moi côté parce que ceux qui nzambe inspiré te mbele to ça awate. Alors pour la page Facebook tout ça et tozo lancer. OK. Maintenant katango to ko lancer nyoso wana to ko ya lisusu ana bonzambe TV ko pesa yango officiellement na bat nyoso bali bakota balanda biso boye tout ça donc tozo préparer yango parce que ça makambo o eza série bakenda nango bongo te il faut evandisama batu baza na capacité tango nyonso balanda biso wana. D'accord, merci beaucoup. Ezali wana émission Bonzambe tuyamba ki prophète Shadrach Baya o azali l'homme dédié ayena makambo asika lobi bande kufubo bongo la mitema binu batu bosalaka mabende ko tika ekobo tika komela masanga na kuzu ndeko nzambe alingi bongo te tout cela nzambe na ndenge à droiture okomona ki makambo et ko changer et puis vino ko évoluer tokuta bongo mbala ya sima ezalaki bongo héritier Lukoji présentateur na bino ya émission Bonzambe prochainement. Merci.